Bon, de Bruxelles, OTC, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais, tu connais na yolo, nazalanga na relation, à moi, approche naie. Mais, à Sanara, moi, un petit bobo, un petit souci na retard parce que na personne de golanga $10 que nous changer pour na kabele mon akimanango. Donc, pas si donc, talara dollar nakine. Et aux gens qui dollar, batu musu bazwa ba dollar pour na ba locataire. Batu musu bazwa ba dollar pour batindeli à Bengi Paris, à Bengi États-Unis. Yango monnaie na dollar. Oui, merci vous m'avez Basile et plus de ça que vraiment na muzindo ya émission na biso ya lelo et question mon réseau langa lisu c'est ça vraiment que quelle image donne Yolo actuellement? Vebini bokoli na Yolo, boyebi Yolo nenge banda ki pe Lolo sika Yolo komeli. Lelo Yolo kotala yango par rapport s'il faut le comparer na ba quartier eza aux environs ou soit ba quartier monsieur la ville de Kinshasa, Yolo les peut s'imaginer. Bon, normalement Yolo vraiment eza suite il y a ba vente de terre. Yolo c'est vendu déjà. Et puis Exode ne moute sali que non Yolo comme aboué ba infiltré baye idéologie à Yolo ba infiltré baye na Yolo si ba infiltré baye ce sont des gens de venants ce sont des venants oyo ba somba bandaku ba somi bandaku na ba Yolo bango tong baye nde ba autochtone na ba passif donc ba natif na ba passif et puis c'est discordance. Et puis c'est discordance. Donc, tu vas biso ba natif, donc on comprend les sous ba passif, ndenge ba komi na parallélisme. Donc suite il y a complexe, et puis suite il y a manque le matériel, né comme si bango ndenge wana. Ba tuana ba koma ko finga ba tuloko na ba biso boye. Ba comment on finga biso pour la nini alandi ma mutu bongo boya che moi couleur cheye tout ça moi car moi IST abandi goya holandaye koloba n'importe quoi na bato akolaki na bango et loko zo bebisa yolango wana donc bolingo ezate biso de vandaki na yolo awa et puis encore yoka banzamba kala yaka yolo biso batu ne to sala bango po biso yaki bifurcation to sala bango ba bandali ba lemba ba ne comment Yolo ça comparé na ba commune mais le zonga sima Yolo et perdre ba valeur na grâce kasi na biso ya ba passif ya ba infiltré batu ba kokine zalate ba tekinda kuna bango ay mutu moka uti masina somi ndako ngo tango ye na citron bino bokomi na kofinga biso siko to sali to sala nini obominga makasi siko différence ezalaka nanu parce que le baba muso bake okova na Yolo muzamo na Yolo te muta sombi lupangu na Yolo kombo na ina buka lupangu ya Yolo bien qu'il y ait na azaka mona Yolo te non te Yolo ezali état d'esprit Yolo est état d'esprit. Yolo est à États-Unis d'Amérique. L'esprit wana au moins wana bata Yolo la guerre. So ok na ba Los Angeles, ok na ba Texas au moins ngo. Pour mutu o ya surnommé comme Dallas. Depuis 1977, c'était Eddie Constantin. Il était antenne dans l'aéroport. Oui, salut fidèles internautes et chers abonnés à Emergence One Télévision. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux devant tous les moyens qui vous permettent de nous suivre en ce net moment. C'est Emergence One TV, Yolo analyse le loto et les sous parce que
moi des missions de tiko sala depuis rentrer na biso et sali moi bien il s'appelle Siba na Yolo, il s'appelle Siba na Yolo quoi ba Carla Itonga, il s'appelle Siba na Yolo quoi ba Sheila Mputu, il s'appelle Siba na Yolo quoi ba Didier Lacoste, il s'appelle Siba na Yolo quoi ba Vena biso Didier Mbole, pe ba papa na biso Wasito, moi na Dallas, donc sali bango plaisir pe fierté à Makasi. Il y a qu'on retrouver encore ndeko na bango WTC de Bruxelles, il y a qu'on retrouver encore ndeko na bango au sous le beau monde, on a pu beaucoup découvrir. Un grand merci à Dieu parce qu'il a permis que nous allons encore en vie. Si nous sommes comptés parmi les vivants, et ça grâce naïe. Donc merci vraiment Nanzam Bending à Batterie PAPC Makasi et surtout à l'équipe technique qui est assurée par Ephraim et puis derrière la caméra et puis dans le montage dans Moni Junior Kapaya et puis Nazaka toujours accompagné par Tariq Ngango. Gouv les Gaulois, Grady Ongo, le motivateur de tous les motivés, ainsi que tous mes amis au Baé Bakanako, accompagnés de Sousso, M. Sapis. Donc, merci vraiment, Nabino. Et Yolo Analyse Alelo, je reçois pour vous un figure emblématique, connu et aimé et pas à Yolo, qui s'assoit basé à l'intérieur, même à l'extérieur du pays. Une fois Boromonae, Borozala vraiment heureux et puis Borozala satisfait. Donc il s'appelle V. Basile. Donc l'air Boromonae déjà, il a plaisir Makasi. Et pas Pamela Lombo et surtout on a Bijou. À niveau il y a Marrakech en direct du Maroc. Et dès l'entrée déjà, bonjour mon vieux. Bonjour Mido Interno. Mido Interno. Bonjour. Oui, j'ai l'impression que les Tarabino, les bazo mona directement Yolo. L'impression que les Yolo analyse. Oh, en tout cas, impression nangai naza vraiment na plaisir trop parce que naebi que visibilité au monde entier, naebi que communauté yoloise na étendue tout. Il y a monde, au monde Bazoulé, Bazoul Zoulouman, photocopie à Malela. Donc, il y a un Mido émergence. Mido, Mikolo, on a baptisé Mido Loboko Pembe pour Isaïende Masolango. Isaïende. Oui, tu as vraiment vrai combo parce que tu as vu Basile. Ils ont un surnom, tu as un vrai nom. Bazoulé. Bazoulé. Bazoulé est sobriquet parce que Ngaï Nazaki est bon footballeur. En Orbeta Ballet, il y avait vient Ngaï Moko ya quartier à Djani. P à son âme à Koufa, Azaki 50 Kin, 50 Brazzaville. Violande Mouto surnommé Nga Kombo wana Bazoulé pour en Orbeta le rôle à Moutongo, Azaki congolais à Brazza. Donc mais Kombo nanga vraiment ils ont Francis prénom nanga, non nanga Badio. Poste non nga mokwano do bateau na tangi na bango na Saint Gabriel na minute yo kombo wana donc rappeler bango ma mebele na sala na Saint Gabriel ba bia ba talent ba chimite na tia ba biloko la ba père na ngai mu ngamuni donc na éviter donc paix à son âme donc voilà donc comment la ngwana. Oui, V. Bazoulé, donc carrière na opena ya Bali. Bon, j'espère que ça la carrière opena ya Bali, tout le monde va pas na biso, bateau ba salaté quand même. Non, je n'ai pas aimé ça. Le football pour l'angazaki loisir, na linga ilangate. Ba o tangi ba sala po ba linga linga ilangate. Na linga ilangate et puis na beta langape ba bal championnat, ba bal ka ba quartier. Que non, association mo bezana ngiringiri ba bazwinga ezana bandal bazwinga ezana matete na lemba yango moni Bazoulé ayebani mwa muke na ville à Kinshasa pour na garçon à ville à Kinshasa donc na si naza localité naza universel naza comme na minute naza comme l'église catholique l'église romain ouais l'église catholique oui mais Nayebisuyo, c'est Bazoulé qui vous parle. Na minito bato ba kutala yango communauté yoloise, communauté kalamois. Partout dans le monde, denge ba kutala yo yambinga lelo do ezalokola oyambi Roberto Cachio, ezalokola oyambi Safina Kamwazi, ezalokola oyambi José Guantero, ezalokola oyambi ba grand mayasi ya monde ba tontolina ba luke lushana donc batuana yo ebi bango oyebi batuana ofungelenga liste ba grand prêtre ouais ya monde batuana donc ndeti ba deti luke lushano na tontolina donc esprit idée oya kosala film
po bato bakena otala film basalise euta epa na bango po makambo ya film oyo tomolaka na film eza nango bango basala makambo donc baréalité ya bafilm basala yango vraiment na vie quotidienne yango moni il y avait des producteurs il y avait de gens oyo bayaki bourré nde bazwa idée ya kosala bafilm lelo tokomi babimisi programme batie titre ya film bato wana basala yango bango nde basala yango bando osala exportation ya alcool avant Première Guerre mondiale. Ah ouais. Oui, Basile. Lolo penda tu livres plus masolo il y a Yolo parce que ça natif il y a Yolo oui makambo Yolo très bien parce qu'à l'époque je me rappelle encore j'étais encore gamin tu passais très souvent à la maison bana ko zwanga ko tambusa ngai oui bana ki très bien ba grande sœur nanga kutulunga kuto ba la grande sœur nanga on va kuto ke to kimisa emikili. Ah ouais non bon ezaka ka destin nzamba sala yake no akende bamputu mais libala ezalango rien tant mususu na minute be tant sunenga omona nga boye tant mususu azapena makaniso bi na ba mikili yango ba stress eza trop hein encore bazapena ba confinement talaka ko fall donc ekoy mobulu donc ba wato bon nzambe kaka avant toute chose c'est la prière avant toute chose c'est Dieu yeka ne mutayebi maître du temps rien nebi ke bino ba vina biso yelo bozaka bolingo entre bino. La relation de WTC de Bruxelles. Bon, de Bruxelles, WTC, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais, tu connais na yolo, nazalanga na relation à moi approche naie. Mais à Sanara moi un petit bobo. Un petit souci na retard parce que na personne de golanga $10 que nous changer pour na kabele mon akima nango. Donc pas si nanga ngode salaire donc talara dollar nakini et aux on ngeni dollar batu musuba bazwaka ba dollar pour na ba locataire batu musuba bazwaka ba dollar pour batindeli a bengi Paris a bengi États-Unis yango moni na dollar misusu bakendaki Angola mais nakini a pose dollar ce n'est pas une messe à faire ce n'est pas une messe à faire je te dis franchement je te dis dollar ça juste un petit bobo ouais juste un petit bobo un petit souci oh lelo na ritara nango mais tu as avant na batoi boyi mais na mayele o ngana salaka nango et puis ba sage o ngana pe makana bango yango moni na ba conseil ba binanga non l'argent c'est rien ce qui est important à la vie c'est l'amour du prochain c'est ça que non na utiliser ka ba valeur wana yango moni tout ça na biso na hier na biso bien ça n'a rien par rapport à ningo zolo bana surtout comprendre bien c'est comme si donc confiance pénèse à société relation à rasu pena malongate oui effectivement ngai nazaki nga quand je grandissais na zaki mobulu j'étais turpilent na bana kola la banenge moko boye il y a comme un voyou comme un voyou mais par après j'étais un petit pickpocket ici à la maison, tout et tout. Mais na kutalaka na mutu moko boye. Comme on a yé les muntu, to bana obenge les muntu. Son nom, on ezaki code na biso, ndenge to bana obenga ye les muntu. Comme on a yé Papa Dona Mbizi Kionga. Papa Dona Mbizi Kionga, en tout cas, ce qui a reçoit tant. Il y a comme mon émission oyo papa wana muto apesanga ba valeur na sala ngolelo papa wana azwa ngai na yolo ameminga na ndaku na ye donc papa na muto a redika ngai tina komi boyelelo eza papa wana muto alakisa ngai koyiba keloka batute kotonga ka batute kofinga ka batute yo salaka maele na yo papa wana na bambongo wana opesanga na losa ba formation similaire tina comment na niveau en tout cas na remercier papa wana mingi place nga na zalaka na senga nzambe ba prière na ngai na senga ke nzambe a pambola ye abatela ye na famille na ye mobimba en tout cas ba yambanga bien na fana na ndako wana ba 2 ans na zwinda ko futela papa wana kaka donc en tout cas papa Willy na sepela na papa Dona donc na sepela na ye vraiment donc na sara ba prière pour na ye mais ndé na websaka papa qui est loin du zier près du cœur ata to mona na rapenda te mais motema na ngai je pense jour et nuit
jour pour jour yo na kansaka yo mais nzambe abatela biso tout le monde en a. Oui, merci vraiment Basile et plus de ça que vraiment na muzindo ya émission na biso ya lelo et question mon réseau langa le c'est ça vraiment que quelle image donne Yolo actuellement vebini bokoli na Yolo boyebi Yolo ndenge banda ki pe lelo sika Yolo komeli lelo Yolo kotala yango par rapport s'il faut le comparer na ba quartier eza aux environs ou soit ba quartier monsieur la ville de Kinshasa Yolo les peut s'imaginer. Bon normalement Yolo vraiment eza suite il y a ba vente de terre Yolo c'est vendu déjà et puis exode ne moto sali que non Yolo comme aboye ba infiltré baye idéologie à Yolo ba infiltré baye na Yolo si ba infiltré baye ce sont des gens de venants hein ce sont des venants oyo ba somba bandaku ba somi bandaku na ba Yolo hein bango tong baye nde ba autochtone na ba passif donc ba natif na ba passif et puis si discordance et puis si discordance donc ndeti ba biso ba natif to ko comprendre souté ba passif ndenge ba komi na parallélisme donc suite il y a complexe et puis suite il y a manque le matériel né comme si bango ndenge wana batu wana bakoma kofinga batu loko na ba biso boye bakoma na kofinga biso pour la nini alandima mutu bongo boye ache moi couleur cheye tout ça moi car moi IST abandi goya Hollanda koloba n'importe quoi na bato akolaki na bango et loko zo bebisa yolango wana donc bolingo ezate biso to vandaki na Yolo awa. Batou ba prena biso yango ezalo ba papa lokola rossignol cantador eza ba papa lokola papa antilope et poto banda okende père avanda romela whisky na ye azo betela biso masolo ya Yolo père azo betela biso masolo ya Yolo donc ba valeur wana o biso tanto yokaki ba père wana ba gourou donc ba gourou na ba cherokee tant ba betela biso ba masolo wana biso to kanga yango to tiango na livre d'or ezala ba cerveau na biso po to zana ba cerveau d'éléphant ba cerveau si on comprend bien ba histoire Yolo zongo comme ba livre. Oh mais non il y a des encyclopédies des encyclopédies. Oh lelo yo j'ai essayé à parler avec Mandangi Machuda Mandangi c'est mon ami. Mandangi c'est parce que moi je suis l'ami des grands. Yango mone pesaka batu musu ba jalousie ba finga ngai mukala ba finga ngala landaka batu ba finga ngai c'est parce que ba mone ko pokura derrière batu yango yango mona baloba bon non c'est pas ça bango pe ba sala kango non tango bango siko na ba sala yango ezaka nini tango bango na ba sala ngala mutu ma uti poto ye azana ezaka nini siko donc c'est yanga inde za mabe ya tuku nanga na kenda ko tuna abe moko ba langa te ko landa te ça c'est la force. Ça, c'est la force. C'est ça que non, j'ai compris, n'a comprenant. Mais oui, des gens, oui, des complexés, oui, des bango, mais bango peut n'a pas bango. Oui, bango. Mais ngai prière nanga lo sambo nanga zara na sambela bango, bazala malamu, bazana via malamu, babonga, batonga bandako étage. Na ba ebale na ba fleuve du Congo atongi ndaku wana aketonga ndaku na forêt équatoriale ngala osepela donc ngala ozalaka boye ngai nzambe atika ngaka boye bango bazo na bango bomengo baza malamu na ba vie na bango prière na ngwa non la bien mais quand la relation c'est pas relation ba master non donc vu que ça master ba prêtre donc ba bige yo na kaka autour ya ba prêtre soit ningani yo pembeni soit mwendo partout ba mona kayoka na ba prêtre neti récemment ba to bisanga que ningi se ba na gombe bon na bien est-ce que yo oyebi syndicat de Kolo paix à son âme syndicat de Kolo oyebi ye oyebaki ye syndicat de Kolo fi mon ami à moi mais syndicat de Kolo kolinde mon ngate de Kolo syndicat ngana ye c'est la parallélisme. Tozaki na diapason moroté sur le vie éducation oyebi yango siko syndicat de Kolo komi bongo ngala sani. Dis-moi, Nassanine. Faut approcher. Bon, Nassanine, il était mon ami, naïba qui est pour oncle Nanga, Pichou, Ambanengo, il n'est pas Koufanaï déjà. Vous comprenez? Si on a Nassanine, Dokolaza Dokolo, Ngaza Bazoul, si on a Nassanine,
Des gens oublient. C'est la dissuasion. Le monde est dominé par le matériel. Et ça, quand on est négativiste, matériel est danger. Le grandeur de l'homme, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Qu'est-ce qui fait aussi la grandeur de l'homme? C'est l'amour. Ah oui, parce que l'amour supporte tout. C'est l'amour. Donc, amour, on est à l'égard, il y a si. Alors, ça te crée des problèmes aujourd'hui. Mais c'est ça le monde. C'est ça le monde. Prenons le cas de Jésus-Christ. Prenez le cas de Bouddha. Prenez les cas de grands de ce monde. Tu n'as cité Bakande, il y a Laurent Désiré Kabila. Prenez. C'est ça le combat. Olingo linga te vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Non, vous ne comprenez pas, c'est ça. Willy Shekola. Shekola Lokamba Willy. Et ça problème à Makila. Papa Shekola. Papa Zagi Soga Uti Moussala. Soga Moningaya Lingo Sombe Loko. Fils, viens. T'as les locaux. Est-ce que soyez dans Sombe Liban de Colon Landako? Bako Sepela Nango. Ah, papa Pessambon. Bana ya papa Shekola. Oyo bakolanda émission oyo. Soki bazo kango bakoloba papa ando il a fait mon baketch. Souvent ngam na banana oponango. Ozolanda. Et puis encore, ngai kozana Willy Zangate munalingi. Ce n'est pas moi. Vous comprenez? La parole dit beaucoup sont appelés pédéli. Ce n'est pas moi ngaba ponanga. Siko faute nanga nini. Ngaba ponanga yi. Siko faute nanga nini. Et puis encore honorable Willy Shekola ayebi place to kendaka batuni no boni oyo ngana kutanga na bango ou bien à travers hier ou bien hier à travers nga batongo balobaka nini sur moi j'ai rendu de bons services je vous dis des bons services. La vie ce n'est pas le matériel, non 40 maisons, non. Donc, le grandeur de l'homme, il faut okoma kolinga mutu. Au moins, on a laté lamba Willy Shekolo. Hein? Non, moi je ne suis pas un homme pervers. Non. Enlevez cette hypothèse. Non, faites attention. Je suis pionnier. Je suis fidèle. Parce que Tozana, 3 types. Il y a ma personnalité. Vous savez pas. Tout ça là-bas, gars, pionnier, fidèle, n'a gars grand. Vous savez pas. Mais non, ce sont des gens de flattés. De flattés, des gens qui viennent comme Renard. D'ailleurs, aux années comme là, Moussou Gazan a verbe donné. Oh, mais non, on a verbe demandé. Donc, si je comprends bien, il y a intérêt. Ah, si. Nous en avons plein ici, na Yolo, oui. Yango mone o eloko tuninga ya mama Yolo. Yango ezoko bebi sa image ya Yolo. Ezo bebi sa image ya Yolo. Ndeti ngai nazala nga na mbongo te, natambola, nakelo luka bata mbongo po basomela masanga. Ndeti ngai je peux pas le faire ça. Mais le comme bena kopa bana Yolo ba biba bana Yolo ko senga. Na so na vena nga wete sa bike awuta mikila ya na 6000 na awa bana Yolo nde ko senga timbongo pe yesi la do bana Yolo. Donc image comme no kende. Siko ye tanga lobaki bongo. Fa la sarapé bango. Na na mbongo la ngai mutu Roger tel mutu azwa Y na X bango mutu ba sisango. Tango zo lobaka ndengwa le monde za vaik. Non, il faut tango bango ba précision. Ça là la lecture Ambrose. Tu parles avec de précision. Yo kaka mais non wana ezaba échappatoire. Ezaba échappatoire. Mais ouais. Quand même vous reconnaître que noté makambo ko senga mambo ko landa bat na sima na Yolo et makasi. Eza pas ba faible. Ndeti ngai na ko landa mutute na sima parce que honorable Willy Shekola, c'est la partenariat. Oh, batutam sous bozo comprendre naba moté peut-être et on a par difficulté il y a comprendre hein ce qu'on est ba biso nde baloba ke noté honorable Willy Shekola ozara na lokamba tout ça va bien sûr bon soki mutu azana mutu boko pesa bon boko ko qualifier ngai na ba titre tout o bolobaka hein
sikoyo tango bino boko loba tango boko ya bino tango boyaka biso to landaka ye bino tango boyaka ko senga mbongo bino bozaka banani tango bino boyaka ko senga mbongo pour ngai je ne peux pas demander à mon frère Willy oh naza na lali na liete salisa ngai matanga non non je ne peux pas et puis ngai naza fonctionnaire à l'état moi naza fonctionnaire à l'état pardon na kati no mama loba momuke makamo sala maki juste na commune à Lingwala bayi bana yolo bazaki ebele kuna yo utaki ba course na yo ba bile na utaki na Infinity Center na Infinity Center tous la 4e niveau na utaki na bureau oui mo konzasoni avantage au sana gombe yango on okita na kana na mama lamu ah ouais commune à Kalina té pour na monaki seigneur de la terre il était là seigneur de la terre. N'a pas collaborateur, mais non, c'est un type avant d'arriver en Angleterre. Moi, yolo d'avenir lemba na coin. Ba poningai, na yo kuta nombreux. Ba yolo bazaki wana, mais ba poningai. C'est quoi faute nanga nini? Yo yebisanga faute nanga nini? Ngana me mangambo. Ngai bazuleo, na me mangambo. Po seigneur de la terre a poninga. Willy Chekola pour Naraga, il y a un gars qui bagam. Pourquoi ça y c'est la force, non? Oh, mais il y a Jésus, après si Batou Mapa, Batouana, Bawagali, Valia Kiago, Baponi na Bango Barabas. Vous voyez pourquoi Baponagi Barabas? Il y a un Barabas à Salam Salam. Barabas, il a fait un travail noble. Batouana Baponagi Barabas, parce que Bamonaki Baromé Baroboma Bango. Barabas abanena ko telemela batu wana baboma batu na yete polikola mabele yango tanga likamba yolo yango wana yolo oyo zaki siège à Masolo yolo siège à Masolo siège oh mais non on a bien les anciens yolo bango tu ba uti na Kitambo donc bango tu ba banda ba ville de Kinshasa on se reprend babani na Kitambo Lingwala Barumbu nde bayaki na yolo bato nde bayebi histoire ngote nde oyo mona bango na babara ye au komisa yo grand prêtre leki bango ote na zoliate bango nde po bayebi histoire ngote bango nde yango na ebiso exode rural yango wana nde siko faute na biso po ngai ata nazana Willy Chekola te ata bo bazula zana Willy Chekola te mais bokomona nga na ma campagne bokomona nga na famille Tezo et pas ya Claudine et pas ya Françoise. Bon mon na fiston Tezo. Relation. Oui, mais j'ai rendu de bons services na qui ça. Yolo na biso yo ebimisa des présidents. Est-ce que yo yolo ebimisa des présidents? Ah mais yolo ebimisa président Mobutu c'est quoi? Mais ba makambo ndenge yo zolo balanga batu balobaka. Baloba pe na Mobutu na Lumumba ndenge wala. Deuxième président c'est Laurent Désiré Kabila. Na Capella. Ah oui, avant na Capella. Mais je vous dis. Et puis encore, je pèse mes mots. On s'en comprend. Il peut désirer Laurent, président, Mousé, paix à son âme. Il peut bambena roloba à la Azolanda Lissa Singandu. Azolanda nani président Eduardo dos Santos. On se comprend. Azolanda Bumba Nathanaël. Vous sentir que noté. Vous en avez basoulé. Oui. Yango ce que ngai tellement style nangai de Bernin comment. Il faut en savoir. On se comprend. Yango to ebisi bango ba kalamwa. On se comprend. Ouais, voilà. Tu es psy bana yolo. Mais nabi élection, il faut élongwa sociologie. On se comprend élection il faut longa sociologie. Élection il faut mutu à un acteur. Wana et lo que ça la mabe yolo ezabwe parce que bino bozo kaba pouvoir na bino likola 2000 francs, likola 3000 francs. Mutaza na savoir te mutaza na quintessence te. Po azaline de quoi tel. C'est ça le mal. Avenue Autovine nango zaki comme on Luxembourg. Luxembourg, oui. C'est quoi appellation langue ancienne. Et zaki Luxembourg. Hein? Avenue Oyo. Et ça parmi ba avenue Oyo ngai
nazwa formation na venir makambo tu na oloba nazwa ngo na venir pour camarade nanga ba ki famille ngwangu bana ngwangu nani mignon petit mignon ngwangu na ya na biso miyake ngwangu osoko pa nazwa ngo na venir oyo. Oui, tu comme l'émission presque na souka émission parce que tu regardes surtout ça deuxième partie parce que ça émission Yolo na liste ça émission moko uniquement pour na bana Yolo et nanga na posé question moko vie tant que vous avez qu'est-ce qui faisait vraiment la fierté à Yolo au Yolo à la société. Ouais, fierté à Yolo parce que zaki siège à Masolo. Ouais, parce que Yolo zaki na centre Masolo tout institution de l'État mandataire des stars des notables ici siège na Yolo. Papa Kaledjef, papa Rossignol Cantador, papa Antilope, Evoloko Lailai, papa Protocole, tout les agi Yolo, papa Kabaïd, Yolo, bangonde bayebi Yolo te, Yolo, siège tout, président de la République, Mobutu Sese Seko, Yolo. Kabila Mouzé, Kabang, Yolo, Valère wana basia kitoko bayemba yoka banzemba kalate ba maman lokola ba maman nani maman Marie Valenta maman 52 bayemba bango na banzembo ba rochoko ba koyemba bango ba nani ba kale Jeff ba koyemba bango yoka banzemba kala yoka banzemba kala Yolo biso batune to sala bango po biso yaki birfinication to sala bango ba bandal ba lemba ba ne womote Yolo ça comparé na ba commune mais le zonga sima Yolo e perda ba valeur na grâce kasi na biso yo ya ba passif ya ba infiltré batu ba kokine zalate bateki ndako na bango ay mutu moka uti masina somi ndako yango tango aye na citron bino bokomi na kofinga biso siko to sali to sala nini obominga makasi siko différence ezalaka nanu parce que le bato miso bake okova na Yolo muzamo na Yolo te muta sombi lupangu na Yolo kombo na ina buka lupangu ya Yolo bien qu'il y ait na azaka mona Yolo te non te Yolo ezali état d'esprit Yolo est état d'esprit. Yolo est à États-Unis d'Amérique. L'esprit wana au moins wana bata Yolo la guerre. So ok na ba Los Angeles, ok na ba Texas au monde ngo. Pour mutu o ya surnommé comme Dallas. Depuis 1977, c'était Eddie Constantin. Il était antenne dans l'aéroport. Mais baba il faut connaître ta surnommé comme wana Yolo Dallas. Non, c'est grand Mayas, grand Mayas. Paix à son âme. Oh, na boyite histoire na repesa bio, même papa Evoloko a tuamola yal Abraham a koyebisa yo makamna yo. Abi mwana wana yo sur mamasolo. Eddie Constantin, muta kotisa Niarkos na avion sans passeport. Sans passeport. Ah maintenant ça qui vient na bango. Mutu mayele azaki mutu makasi mais mutu mayele autant na colline inspirée mutu mayele yene mta pesa komba Dallas depuis 79 tout na ba mise wana même ba Kofi Olomide avant na Yolo a passé na Yolo pour azwa ka formation fait papa Wemba aleka na Yolo pour azwa ka formation et ça quartier au Sakala ngote et ça quartier yango ba biso ba bazul. Ne au moins biso au moins na zana mutu na yo so comprendre te pourquoi mutango eza courant donc nazo dégager ba aura positive yango mutu zakana batu wana mais non être à la normalité toujours à la mais tout na côté malgré tout batu baloba oh aventurier oh boy mais tout na bango aventurier ne bazula ngala vanda na yibelo ka mutu te oh na escroquer na sala mutu mabena non je ne peux pas le faire ça. Hein? Donc je ne peux pas. Vous savez pas? Ouais. Mawatro. Y'a on a yébisi que Yolo oyo. Eza ma belé na biso za terre. Eza terre parce que même dans la Bible, hein, dans les Écritures, eza ma belé babundaka na ma belé. Pour ma belé soki oteki ma belé na yo, oteki na bomoto na yo. OK, merci. On va continuer pendant la suite dans la deuxième partie parce que quand ils sont bons, ils sont là, donc juste
un dernier mot et puis bah dédicace na na bana yolo tout bazotala partout dans. Ah mais non, dernièrement nangai nazara nangote. Nazara nangote mais malobeza. Maloba nanga ona obimisaka ke non bolingo nde. Tozane na bolingo kaka. Yango wana eloko leki tala toute chose dans cette terre eza kaka résumé na bolingo. Peut-être bolingo leki nango golia. Bolingo leki nango kozwa musala. Parce que la parole est lobby première cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes et rozala lokwa matabisi luka dans bokonza likolo yango wana kaka. OK, merci. Mais bon, ngai bazule na pesi mbote pas seigneur de la terre. Seigneur de la terre na pesi mbote na pesi père nangai au palon père nango pala coaching sans oublier Willy Shekola Lokamba, Willy Shekola, la main blanche. Ah, Lokamba, Willy Shekola, à la mafion, mion, donc, Mamato. Merci. Ah ouais. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc là, c'est Basile. Donc, tout seul la vieille, la première partie, deuxième partie. La troisième partie, parce que le temps c'est l'argent, donc c'est un mois temps mon bouillé tout ça l'émission pour nous permettre d'abonner Émergence Scientifique, va se rappeler moi temps à là. Et merci vraiment à Carla Itonga depuis Londres et surtout à mon vieux chez Lamputo depuis États-Unis. Donc on a vu vraiment que vous avez toujours pour l'Émergence Scientifique. Na mon niveau nanga Amédée Nzinga, na mon niveau nanga Lisuso, oyo bolinga vraiment Émergence Scientifique. Donc vous continuez toujours et derrière la caméra, na mon Ephraim et puis na mon Glady Ongo, le motivateur de tous les motivés. Tariq Ngango toujours na pointe à Tariq, les motivateurs de tous les motivés. Donc la PSI n'a pas abonné tout le monde. Continuez toujours de vous abonner sur Émergence One TV. Banayulo chaîne nabino yango émission nabino yango yo za na besoin o le kan Émergence One TV soit na yolo analyse numéro eza na siwana benga biso ba conseil et puis ba suggestion nabino ba critique nabino toza nango vraiment posa et puis na Carla Itonga na bossa nyote na pesi mbote na Carlos José et puis na Sandra Tumambabu depuis Londres et na pesi mbote na maître Fabrice Loboko en direct de Kaouka toujours ensemble même moral Aristide Ndombe tout mon ami.